Mbote la balandina sur Sarato la TV na page na biso ya magazine pour la mboka la biso ya Bubu. En tout cas je suis Sarato la animatrice des émissions en ligne. Na pesi mbote na batunyo sto bazu occasion ya Rolanda page magazine na biso ya makambo etali mboka na biso. Lelo tokiti la descente na avenue Elengesa la presse Elengesa pona kolakisa misala ndenge zo salama ndenge baboti babanga toyebi ngaba na botama personnellement tinde na ko mukolo boye avenue na yebi ngo ezalaka na mai nzele ya la rate potopoto mais lelo au moins na ta chance ya kokota na Elengesa koni atape mabanga na moni pe ke mai ezate ça montre que musala zo salama en tout cas des félicitations na yo gouverneur Nabiso Gentini Ngobila. Ça fait des années d'être au Kabatubazo Lobaloba Awa. Bamsu banda babotama baboti bamoni bakoko batikala komona nzela o ebongate nzela zalaka mabe banda bamsu babi banda mobusi. Donc so ngana lobi âge nanga peut-être âge nangeza mukie donc eza depuis et lelo yo Gentini Ngobila notre gouverneur a osé ko banda ko bongisela biso nzela o ya Elengesa eza vraiment plaisir parce que là ba nous ba ko les cas déjà ceux qui ont la Jeep pour les cas déjà mais toutefois ce n'est que le commencement des félicitations coup de chapeau biso to lingi boy musale mona na misu ya bato ndenge to tie bato ba micro bazolo ba pona nzela oyo en tout cas continuer pour ça toujours malamu biso pe bato ya presse to zara na sima ya bato bazo sala malamu na mboka na biso en tout cas merci beaucoup merci la vidéo pour poser occasion pour la page na biso magazine pour continuer pour s'abonner massivement balobi chaîne à Sarato la TV et ici page magazine et information pour la mboka na biso merci beaucoup. Oh, toi, Elengesa makala bumbu. Oui papa, kombo nani? Hai kombo nanga Kafulu Lora na page na Yasa 17. Siko ah tomoni gouverneur Gentini Ngobila akanisi bino zo bongisela bino Elengesa. Pona yo papa oyo vandi mbule bele awa na koyoza na komina bumbu. Non naza na komina bumbu. O tozali kalamu bumbu na
na ngiringiri nde avenue elandi nde moto ekaboli biso mais partout nyonso toza kaka kote moko esali yo ndenge ni message nini okoloba eloko ya liboso eloko nasepeli mpena nde kobanda epoka mobutu tomona pasi ya ndenge ya koloba kutu te soko otali meme bakondition bandako ebeba beba biso oyo bango basali kobanda président république na ye gouverneur en tout cas ya koloba pene eza te me nde nzela ezalaka nde ya malamu neti na minute oyo te ntina telemi boye nauti bakota makala kuna likolo namoni en tout cas nzela pena c'est bon donc oloba la gouverneur Gentini gouverneur ya pasi nde toza nango mingi lokola prince bazosala ezali malamu mais pasi mingi eza nde kalamu nde pena nde moto azobekisa biso pena nde mabamu ya pasi pena ezotonda ezozinda tala meme ata yo moko église ayaki na niveau te tala église niveau ekoko mai mpena nde scandale mpena ya makasi babiloko balocataire kobima merci beaucoup papa merci beaucoup ndeka ndeko alobi nasi oyo merci mama image na image elengesa yango bazobongisa akuya On se dépendre à territoire Madimba et territoire de Kazangoul. Territoire nango ezalaki na maison communale. Oya monga fula wa benga son annexe. Parce que là on est salarié kabwana nengo de direction moi histoire. Voilà, eza histoire pona na ibsabino histoire ya mboka. Quand tu es le temps où tu as dit comme président de la République, yango tozaki na 6 provinces, 11 communes. Mobutu a dit pouvoir et comme la caméra Mobutu a dit Mobutu tanga yo pouvoir. Yango na ko tya ba commune. Tozaki na 11 communes et ko ba 13 communes. Yango na ko tya commune ya Makala. Première commune ya Makala. Oyo zaka liboso mabele lenge sate. Zaka baba la Kasavubu. OK. Après ko sala elenge sa. Na ba 80 na ba 81 82 ayo ko diviser Makala en 4 communes. Ngiringiri. Les communes à Makala. Bureau communal, il y a un liboso. Premier étage na commune na biso Makala yango. Oh, étage haut. Ah. OK. Premier étage. Commune Mobimba pe yango. Premier ciné yango Masogolo, yango na kuna. Oh, comment on expliquer? Yango na premier ciné Masogolo. Wana ina koyo wana de commune Makala. biso mutuna biso ezali lelo totali nzela wana ndo lobi commune ezali Makala nzela patalaka biso me yoka ye bana bukala basala kamosi bino ba natif ya commune ya Makala ezali na sentiment nini ya kotala ke nzela obandi kokwa pe ezosala Makala bon problème ezali ya toloba malamu ke banda to banda ezali lokola ba projet ya kala sikoyo tomoni ona miso ezosala tosepeli mingi na nguya Nzambe na kombo ya Nzambe. Parce que grâce à gouvernement, il peut gouverner Mkasimbite. Il va vacciner comme un micro, Nzamba zana yesungaye abongisa. Donc ça na idée ya malamu na yonanga congolais tolongola salité au totambola kana. C'est à tout seigneur à tout honneur. Le les dimanche à Pentecôte, bato ba Rolanda biso to pesi bango bonne fête. Il y a nini ya Pentecôte, le les dimanche. Bon moi la dimanche passé, pardon, tokendaki ko visiter ville, boulevard, totali baso des moutons, gare centrale, commerce to yoko Tazan.
ngai nalingi kozala te analyste politique, leader d'opinion, oyo azolobaka kaka dans les vides. Moi j'ai levé l'option que désormais kolobaloba ya vide eza te. Faut tokitaka na terrain, ngai na bino presse, to palper ba réalité. Yango wana nasali effort, lelo nazala ngai moko te, nabengi mpe bandeko hôtel de ville, ya Kini Bopeto, parce que eza droit na ngai en tant que citoyen congolais, ya kosala analyse soki likambo eza bien, na soki likambo eza mabe. Namoni bandeko ya Kini Bopeto bango yeyo baza disponible, bato ya assainissement à ville baza wana, ensemble toyei ko visiter nini, comment on appelle Elengesa. Nazalaki secrétaire ya fait Daniel Boteti, assistant ya rapporteur ya ville à Kinshasa, par ce qui a président Ecofin. Pendant 12 ans, il y a gestion ya bateau bauto kendena, pardon, la ville à Kinshasa. Budget ya Elengesa ezalaki voté 3-4 fois, ou voire même 5 fois. Basala Elengesa, basala Njili, oboni Njili so côté quartier 1, obimi Sekomav, obimi Brasserie, Tika Zangoul. Dans l'Assemblée professionnelle to vota ki budget wana. Elengesa o ezo banda awa na nini Mariano. Budget nango eza voté 3-4 fois, voire même 5 fois pour aimer ma biso ti to bima monga fula. Awa déjà to ana bumbu, koto to ana bumbu, koto to ana makala. Donc on a beaucoup marché. Pour mes années, lelo avec quel miracle gouverneur Ngobila zo sala pour na robongisa nzelo. Nzelo eza 6 km. Déjà 2 km et demi et salami. Alors tozomi tuna na niveau ville à Kinshasa rétrocession ezoyati. Na niveau ya ville à Kinshasa na makambo ya urgence sanitaire na confinement, recette à ville équité au moins à 30, 40 voire même 50%. Alors par quel miracle misala o ezo salama. Yango mona préféré na kitana bino total Elengesa awa déjà ndé totamboli eza 2 km et demi et salami. Donc tozo kende na 3 km et demi et tikali ndé que permettre ti et bima na monga fula. Donc quelque part à part corona, misala ezo salama. Ozi ba interview ya bandeko ya quartier ndenge ba sololi nzelo nga na lekango na zaka na blé blanc na coupé parce que même tracteur même jeep ko le kate. Alors je ne sais pas par quel miracle le gouverneur a sali pour misala e banda na yebi keti bozo talanga surtout na internet les gens vont me traiter de tout, c'est bien, mais biso toza ba congolais toza ba kinois, il faut tout aider politique en mboka ezaka na ba blablabla te, ezaka na ba acharnement te, mais ndé to kitaka sur place to palper réalité na bino presse au bozali 4e pouvoir, enfin pour travailler en bien pour opinion nationale et internationale bah qu'est-ce qui se passe réellement dans la ville à Kinshasa. Donc ngai personnellement étant leader d'opinion, moi naki na botami na Kisasa na hôpital ya Kitambo na vandi na Selemba au Bumbu mbinza lelo na zesika na zalaka elenge setikala jamais ko salama lokole bandi boye tozo senga pe na papa gouverneur Ngobila malgré ba multiples charges akanisa bande kwa Bumbu makala ngiri awa Elengesa esila soka pesi biso cadeau ya Elengesa ti bonne année et koyeba kosunga biso makasi de la manière que soko outi ville aux yeux avenir Kasavubu tout droit obimi Mariano et obima Timonga fula et que dégager nzela ya Bandal et que dégager nzela na biso ya Mbinza et que dégager nzela ya Monga fula. Donc démarche nga yango en tant que leader d'opinion, je vous ai invité que vous et moi nous venons constater les dimanches passés nous étions ensemble vous et moi à la Gombe dans le cadre du confinement visiter les marchés centrales. J'ai eu l'information auprès du gouverneur marché central mbongo esi pesami na société oyo ke construire yango. Mais moi ba banda ba travaux na marché central ezate parce qu'il y a les confinés. Dès qu'on va déconfiner Gombe, les marchés centrales, il y aura un go, nous sommes sur image pour qu'opinion attale. Le loto ene Elengesa, tout le monde va travailler ndengezo salama, nous demandons au gouverneur, c'est difficile, à sans moyens parce que si le lot problème en Gobileza 60 millions ya nyongo kimbuta tika. Ce qui veut dire que politique en Gobileza bloqué pour mbongo ezate. Ngai na éviter miracle ni azo sala ndenge na yebi fonctionnement ville pour Elengesa oyo misale sala. Bana poto bana mokimba va venir Elengesa yango oyo et bandi banda rond-point victoire Timonga fula. Voilà. Liboso na suggéré nanu za communication politique ozo sala so rolo na Kaboul on a respecté ya ba politique ko ba Holanda yo. Motune zabo na otuna yo deux questions. Ya liboso ezali toyebi ba projet salama awa na mboka oyo ko za Congo to na Kinshasa. Est-ce que projet ya ko bomisa Elengesa auto ya ko tonga Elengesa auto eza populisme auto yebi ke ko bandaka lelo to zuba image pour ba consommer na bango ngote projet à long terme à l'infini. Tous les projets à solo pour hier. Deuxièmement, tu es dans répondre à Liboso. Malheureusement pour l'engagement, je ne travaille pas à l'hôtel de ville, je travaille pas à l'Assemblée provinciale
problème na ngai en tant que leader d'opinion na préféré na kitana bino presse et flexibilité ya politique ya gouverneur Ngobila et sali que nazana bandeko ya hôtel de ville donc bango moko bazo yoka bango moko bakomema message et pas chef la bango mais moi je pense que esika au pas et salami na cadre ya bonne gouvernance na cadre ya politique moko ya proximité esika pas et salami je pense que bandeko il faut tout encourager ngo elenge c'est salama jamais après plus de 15 ans yango yo ba travaux zo banana elenge ça to pesa ngo chance bandeko hôtel de vie ba mema message et pas mo konzingo ba Coutinho 60 millions 60 millions parce que yo pozo ba par quel match yo zo mo te on est là essaye mo boy oyo mo mona yango wana sikoyo nga na koti na logique na yo na pesi confiance na essaye wana parce que na niveau assemblée provinciale za pe na budget eza adopté nga na za député te soki nga attaque leader d'opinion naza ko inviter bino to visiter misalo ezo saba pour l'intérêt ba kino wapi ba député à Bumbu baza ya Selemba au baza chargé communication na commis chargé communication hôtel de vérité nazo sala nde musala pour opinion mona ke ngai Timothée le noir na koti guerre na ba député à Kinshasa ngai na koti jamais na commis nani muta gentilité na memi bino presse pour que na constater nga moroté to constater na bino nzambe pas za monele bande hôtel de ville bango yeyo bango mo ba komema ya bien nini rapport et pas mon candidat bango a objectif exact tout na wapi ba député ya Kinshasa elenge ça fait 15 ans kimbuta la kibiso Ngobila ye ya bandi yango tozo senga pe na gouverneur Ngobila apesa bana Bumbu bana Makala bana Selemba ou chance na ndenge nzelo e bandi esala nini et même mamati na suka mais du fait déjà qu'à sali preuve à sali pas ça veut dire qu'à la volonté malgré nyonga 60 millions de dollars kimbuta tikemso na Kinshasa mais Ngobila za manager. C'est sûr que dans le managérial, il y a trouvé solution. Biso préoccupation na biso bomo na nzelo yo et nous faisons confiance au gouverneur. Nous croyons que to fêter bonne année yo nzelo et sili et faciliter population, tous appellent à faciliter ya go visiter ma famille na biso. elengesa maman tomoni awa tomoni nzela ezosalama elo nini okoki koloba na bato baolanda sikoyo en tout cas ya liboso napesi bino mbote mingi na ndenge botuna oyo tosepeli mingi na ndenge nzela esalami awa na elengesa mpo banda biso tobotama awa tikokoma ba 60 ans nzela esalama te en tout cas nzela oyo bomoni boye eza fulu na mai de tonda donc moyen kuta kolekezalaka te mene tomoni gouvernement esika eye eselipesi biso nzela mpe tomoni adi soki construction ezosala mosala awa tuka baosala bien parce que oyo baosala boeza mai na mai ti bazokangama bazodinda badanke ezodinaka mpo mai eleki na bafulu me bamosala na bango baosala mpenza malamu basala ta malamu liloba nini yo koloba epai ya gouverneur ya ville ya Kinshasa azwaki justement initiative ya en tout cas mpona gouvernement na biso Gentini Ngobila topesi merci mingi mpo akaniseli biso oyo na Makala tozalaki na nzela te elengesa bato nyonso bayaka batiaka elengesaka te me bango lokola baye batieli biso nzela en tout cas topesi bango merci mingi nzambe apambola ye mosala na ye kende liboso ndenge bandi boye suka mpe boye te ekoba ti na mongo afula parce que route oyo mama toyoki bana mosusu ya elengesa oyo mpe tosololi na bango lokola tokosola na yo balobi na biso ke mosala ekotambola malamu te bazoobserve bazomona mutuka moko kaka nde ezoya mpona komema bainondis koza mutuka moko ezoya mpona kobwaka mabanga yo sikoyo olobi nini par rapport à moi réalité mpona wana mpenza ntuka ya sol fake babakisela bango matériel babakisela bango mituka mpo mituka wana oyo ya babanga na oyo ezwaka mabele yango nde epesa baretard soki danke bendi mabele omona etondisi na camion soki ekeye ewumeli omona bango bavandi bazozela camion ya mpo batia lisusu mabele do babakisa susu bacamion ezala ebele na badanke ezala ebele wana mosala na bango ekekende mbango mpo bazosala bango bien mais eloko eboma bango kaka bamateriel na bango nzelango mpe ya molai mama Gentini Ngobila koti sikoyo nakanisa ete assemblée provinciale nano efotele budget moko te mpona kosalisa misala yango ndenge esengeli mais kasi pour 6 km ya réalisation koza au moins 2 km et demi ese esalemi okoloba nini mpona tata wana en tout cas longoda mpona ye napesi ye mbote ebele abetela maboko en tout cas nzambe apambola ye mbote na balandi nyonso ya Saratola TV Saratola lelo
bakiti na descente na équipe na réalisation tokiti na descente bongo na elengesa awa boni place nzela ekufa nzela potopoto pendant 2 années neti nga bana na botama nzela oyo natikala komona ngo te naleka boye nzela ezalaka kaka mabe lelo oyo na bokasi ya gouverneur na biso Gentini Ngobila asali initiative moko ya malamu ya kokanisa bana elengesa poto mpona kobongisela bango nzela tozali awa na équipe technique mobimba na bandeko na biso ya presse totikeli bino botala bilili ndenge nzela ezosalama malembe et on se retrouve tout juste après. Voilà.